Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la affaire libala nde likambo babala kaka babala na kaka bandeko libala ya Cardozo mille esprit et tonton O ebele balinga ko benga ye kaka tonton O ye moko kutu kombo na ye ezalaka nde tonton Omari Kabongo. Libala nde likambo bandeko balobi ba vérité ya somo ekomi nango kobima na poasa sur makambo ya libala somo sifalo kwa oza wapi Cardozo azozwa kote oyo tonton Omari Kabongo. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo eza ya koinda. Toloba na biso ka bongo. Eza vraiment ya koinda pas possible. Balobi libala nde likambo bandeko. Libala nde libala. Yango lelo tomemi libino Cardozo mille esprit, tomemeli bino tonton Omari Kabongo et pourquoi pas Sifalo quoi. Na système moko ya bien makasi makambo eza. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge tomesani en tout cas na osenga na batu o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne Nabiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ba conseil, chaîne moko ya ba information oyo ezalaka totalement et encore exact, chaîne moko ya batoli et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Toko senga na bino bo s'abonner massivement, abonnez-vous, cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez et kusala biso oyo penza tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko yalelo eza ya koinda makambo eza ya somo makambo ya libala. Libala ya Cardozo mille esprit na tonton Omari. Alors, quand ndenge tomesana bandeko pona kolanda émission bien makasi. Zwa mwa kiti na yo na système moko ya bien vanda. Tia mwa biloko kwa komila. Tia mwa biloko kwa kolia. Yo moko kaka. Soko ko sepela na yo lobi ke non, ngana lela mai. Tia mai pembeni. Soki olela jus, tia moi jus pembeni. Soki olela sucré, tia moi sucré na yo pembeni. Soki olela soki nini oyo moko linga komela, tia yango pembeni. De l'autre côté, moi biloko kolia. Soki kozala fufu, soki kozala kwanga, soki kozala taba, yo moko onyon soko pona kolia yo moko kaka. Tiaka pembeni, kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote mosusu pe ozolandaka Étoiline Inès TV. Tango zo sala ba makambo wana nyonso, kobosana te, kotia moi j'aime, kobosana te, kotia moi commentaire, kobosana pete, ko partager na système ya oyo tolobaka chaque jour tokos makasi. Bandeko makambo tozongela na makambo na biso kandenge zalaka bandeko bino moko deja bomoni photo ya miniature elobi makam nyonso tu elobi penza nyonso tomoni Cardozo mille esprit na tonton Omari balati bilamba ya kokokana balati bilamba ya libala bilamba oyo coiffure ya Cardozo eza penza libala eza te que non ezalaki anniversaire soki ya nani te penza makambo ya libala sikoyo bandeko lelo to sala analyse ya libala ngo
libala oyo eza libala ya solo to eza ka libala ndenge tomonaka na bafilme ekotaka. Yango tosala analyse. Sikoyo ya bino analyse ka ndenge tomesana bandeko bosala analyse na ba commentaire na bino. Ya biso tokoloba na biso. Soki omoni na yoke non na okokananga kosala ba analyse na nga na commentaire numéro na biso yangoyo bokoki kotindela biso ba message ata na WhatsApp. Toza na bato o batindelaka biso ba message. Okoki kotia message na yo na système moko ya bien makasi. Na WhatsApp penza otie ekosunga pe biso mingi makasi. Libala ya tonton Omar Kabongo na Cardozo Mille Esprits. Bandeko, chaque jour, presque chaque jour na émission nanga, soki moi photo ya boyebimi to ba vidéo ebimi na ya kambangu pona ko informer bino. Et puis koloba nanga ekozala toujours on a lobaka presque chaque fois soki na osala ba émission ya bongo. Bandeko toyebike tonton Omar Kabongo azalaka star moko ya munene na mboka na biso. Et puis ebele ya batupe basepelaka na ye azalaka tonton moko oyo se respectaka mingi makasi. Azalaka tonton moko exemplaire na koki kolobango bongo. Omona te que non yango tomona ki ba vidéo ya tonton Omar yango ba photo yango ebimi rien okuta ina biloko wana te. Aza tonton moko ase respectaka. Et puis abangaka pe nzambe, c'est un serviteur de Dieu. Abangaka nzambe makasi. Abangaka penza nzambe, aserviraka nzambe n'église na ye. Donc à part ba théâtre azape musali ya nzambe. Yango bomonaka azalaka na mwa ba principe de vie na ye en tout cas eza vie moko ya bien makasi. Alingaka na ye komikotisa na babuzoba moko boyete. Ye asali théâtre ceux qui filment na bango esili to ba répétition na bango esili azongi na ndako to atie na ye église. De l'autre côté tota la Cardozo Mille Esprits. Cardozo Mille Esprits azape comédienne na biso ya kitoko. Mais biso nyonso toyebi Cardozo Mille Esprits azalaka pe mwasi moko ase respectaka mingi. Mais alingaka nde ba buzz mingi makasi. Soki batu baye ko finga yeke non Cardozo Mille Esprits azwaki mobali soki ya nani. Akokota penza peut-être na émission soki ba invité ye akondima na ye. Ata soki azwaki mobali ya mutute. Mais soki batuni ye pona ki buzz tellement alela buzz pas possible. Au mona na ye andimi na ye c'est vrai nazwaki mobali ya batu. Mais en réalité azwaki na été donc azampe moi simoko oyo ase respectaka mingi ye moko kuto lobaka respect ya mingi ya mipesaka pona bana na ye pesaka respect mingi pona bana na ye aboyi na ye bana na ye un jour ba mandokanisi la mama na bango ke non azalaki na mibali boye te yango mipesaka penza respect mingi sikoyo lelo toye komona makambo ya libala ebele ya batu déjà depuis kala babando lobaki non tonton Omar azalaka mobali ya Sifa Lokwa. Tellement que babando jouer mingi soki bazo jouer en couple au mona kaka tonton Omar Kabongo bazalaki mingi mwasi na mobali ye na Sifa Lokwa. Donc na ba film ebele babando jouer bongo. Sikoyo ebele ya batupe na ba film ka ndenge ezalaka bakotaki na makambo wana que non tonton Omar en réalité azalaka nde mobali ya Sifa Lokwa. Et pourtant ezalaki nango bongo te ezalaki nango kaka makambo ba film ka ndenge ba jouaka. Ezalaki nango ka bongo do makambo na bango ya ba film bazo jouer yango babando sala neti mwasi na mobali. Suko lelo tolali tolamuki mbala moko toye komona ba photo ekomi ko circuler na ba réseaux sociaux toye komona pe ba vidéo ya kilikili ezo circuler na ba réseaux sociaux batu ebele bakamwa balobi biso kutu histoire oyo toyoki yango atateke non Cardozo Mille Esprits abimakana tonton Omar toyoki yango te toye komona ka ba photo na ba vidéo mbala moko ekobima c'est que libala ya solo wana batu bazotuna kandingi bomesani chaîne abiso eza chaîne oyo eyaka kosala banalise eyaka pe kopesa ba information oyo ezalaka totalement et encore exact. Bandeko tango nazwaki ba photo ka ndenge ezalaka tango na ye kozwa pe ba vidéo
na vandi na lobi te tokende nanu kotuna na source na biso d'information nde toye kokota na source na biso alobi te oyo eza mariage te ke babalani eza ba makambo ba filme ka ndenge bajouaka air mosusu omonda na filme wana bajoué ke no bazobalana ka ndenge ezalaka yango ezalaki pe bongo eza te ke eza réalité babalani te eza nango makambo ya filme babalanaki na filme donc eza filme moko ya sika ekokota kala mingi te bozalaka a préparer na système moko ya bien oyo eza libala te eza libala ya filme bandeko tonton Omari na Cardozo mille esprit babalani te en réalité babalani na bango na filme oyo ezobima nango sika tokomona ngo ekozala pe filme kitoko na moni mwa ba extrait ya muke kaka ekozala filme moko kitoko ebele ya batu pe bakosepela penza mingi makasi wana na profiter na répondre pe na mwa ba question batu batunaka pourquoi ba comédien na biso babalanaka te entre bango na bango question moko ezalaka mwa difficile mais toko essayer ko répondre ango bandeko bino pe bo répondre ango na ba commentaire kandenge ezalaka soki omoni na yo ke non na kokokananga ko répondre na ba commentaire te numéro na biso yango yo okoki kotindela biso ata message na WhatsApp ekosunga nango kaka mosusu ka ba message na bino ya ba WhatsApp wana ba audio tosalelaka yango pe ba émission ezalaka bongo tosalelaka yango penza ba émission mona soki tozosala penza émission moko tolingi ezala neti débat to utilisaka pe ba audio na bino ba conseil o bopesaka en tout cas esungaka pe batu mosusu bandeko tolanda déjà ba interview ebele ya ba comédien na biso ebele balobaka soki batuni bango ba question oyo pourquoi bobala na kate entre bino na bino ebele balobaka na bango keno eza te que toboyaka makambo ya bolingo ezalaka nde makambo ya motema soki motema etuti yo te ata soki omati ata soki okiti ekosimba nango te peut-être motema etuti te na ba comédien oyo tojoaka na bango etuti nango te même motema nanga eke kotuta epa ya mutu mosusu cela veut dire que na olinga nanga mutu mosusu mais soki motema etuti nga epa ya comédienne eke comédienne wana pe andimi tokobalana donc ezalaka mwa bongo eza pe na ba mosusu bandeko bazobalana kakuna ba comédien na ba comédienne kuna bazobalana neti exemple ya Naomi na mobali na Roger bango nyonso bajouaka bango nyonso bauta na groupe ya Papa Elombe groupe Simba bauta bango nyonso kuna donc balingana kana bango kandenge ezalaka na ba groupe na bango ya ba théâtre nde place balingana ki ti nzambe ekosunga bango baye lelo kobalana basalaki mariage na bango ya kitoko makasi. À part ça, lelo to mona ya Fifi na Grâce Welo. Bango pe lelo baza ba engagé. Bientôt la tokoyoka ka libala mariage babalani. Donc eza mwa bongo. Makambo ya bolingo eza makambo motema. Ezalaka vraiment makambo motema, mais toyebi ke ebele ya batu pe balobaka ke non. Ba comédienne na biso ki ndumba nde leki yango ba comédien mosusu bazoboya obala bango te. Mais en réalité bandeko toko tananu ebele ya batu tokanisaka ke ba rôle oyo ba comédienne na biso ba jouaka ezande ba rôle ezande ba vie na bango et pourtant ce n'est pas ça. Moi signonso tolo bango bandeko moi signonso oyo nanu abalite o mata okita ata soki ozana ba mbongo na yo ata soki ozandenge nini soki nanu balite moi signonso babenga kaika ndumba bakobenga yo kandumba parce que ozala mobali oyo atelemishio olingi oyo kaye mobali oyo atelemishio olingi oyo ka siko soki bato bazomona yo lelo bamona ki yo na mobali tel botelemaki bozo solola lobi kuna bamoni yo na mususu lobi kuna bamoni yo na mususu bato bakolobaka ke no ozala kandumba mais moi si oyo déjà si abali ayebi ke nazana nga na tante ya koyoka mobali mususu ata soki otelemisi
na kotelema na nga te parce que nayebi ke non motema na nga déjà eza epai ya mobali na nga na koyoka na kozana kutu na posa koyoka yo te batu basi ya libala bazalaka bongo yango c'est difficile baya kobenga mwasi ya libala ki aza ndumba à moins que si aza na ndako ya libala azo tricher bato baye ko comprendre que non mwasi oyo abimaka na mobali mosusu wana nde bakobenga mwasi ya libala ndumba mais soki abimaka na mobali mosusu te c'est difficile baya kobenga ye ndumba mais basi oyo nanu babali bango te bandeko place nyonso batambolaka babengaka bango ka bandumba parce que basololaka lelo akosola na mobali oyo mobali peut-être alingi ye peut-être alingi na ye te aboyi na ye soki kofinga ye alobi kana répondre ye na système a bien tango ba omonaka batelemi c'est fini bakomi kopesa ye bakombo donc ezalaka bongo ba comédien na biso eza te ke baza bandumba te eza nde makambo motema makambo penza motema soki motema na bango etutami te en tout cas ça sera difficile ya bango balingana mais soki etutani balingana na bango pe babalani libala pe tamboli pe kitoko ezalaka mwa bongo donc wana mwa ba réponse tolingaki to pesa na biso lelo na système moko ya bien makasi bandeko lelo samedi lelo salongo lelo samedi déjà ya depuis kala toyeba ki yango tozaki bana mike ba mama na biso déjà ba bando lobaki no samedi ezalaka jour ya salongo toyebi ke ezana bato ebele samedi mingi basalaka na bango basalaka du lundi plutôt au vendredi baosalaka sikoyo jour na bango o bapemaka ezalaka nde samedi na dimanche alors samedi yango babengaka ngo kaka samedi ya salongo mama lelo oza na ndako lelo oza na ndako mama bandaka déjà kobongisaka ndako na yo ata soki oza ya kolimba okoki na yo kobanda kobongisaka ndako na yo ata ba 12 heures malembe kaka ozo simba côté mosusu osimbi oyo obongisi changer moi emplacement ya ndako na yo eza na basi mosusu depuis babala bango 5 ans de mariage ndako na ye ezalaka kaka lolenge moko ndako na ye ezalaka kaka lolenge moko donc azalaka na ye ata kutu na tante que non na déplacer ata kiti oyo na tiango na forme boye na changer moi esthétique ya ndako azalaka nango te 5 ans de mariage mama zalaka na moi habitude wana ya kobongisaka ndako ya kochangeaka ndako ya kofasonaka ndako biso kutu batu to se fasonaka mosusu omona olobi ke no suki oyo ezo simba nanga lisusu te na changer yango to mafuta oyo ezo simba lisusu nanga te na changer yango ebele ya bato tosalaka bongo mais sikoyo ndako na yo 5 ans de mariage ndako na yo ezalaka ndenge bobala na kiyo na mobali na yo changer emplacement ya ndako mama mwa bakiti otie kote oyo otie mopanzi boye ekozala pe bien makasi osali mwa emplacement kitoko obongisi mwa ndako na yo clean ndako na yo kitoko bakwa nyonso mama kende o cleaner bongisa penza ndako esalaka pe kitoko tala pe bilamba bana na yo eske eza propre eza ya kopasuka soki omoni ke bilamba eza ya kopasuka moyen obongisa ngo lisusu te eza te en tout cas mama na kosenga na yo bwaka ngo mais soki omoni ke oyo tokoki bongisa yango mama lelo tomona ba mama ebele omona weekend asalaka na ye te ya profiter sikoyo weekend eza jour avant de la télévision mais ndako na ye salite ndako na ye ezomona na lisusu bien te to kitoko te bongisa ndako na yo mama tika ba makambo ya télévision ba mama mosusu kutu na sepela na bango omona ye télévision omona avandi soki ka 20 minutes tali alobi naza na musala moko na bando sala na ndako na kendo silis ti butu ekokota ba mama mosusu bazalaka bongo siko ba mosusu soki avandeli télévision ezaka kovanda télévision bande kotokomi presque na suka ya moi émission na biso kandenge ezalaka na ningi na pesa moi récapitulation kaka
na système moko ya bien parce que toyebi ke il y a tant de personnes oyo bazalaka na moi comportement moko ya koloba ke non soki akoti na émission azolekisa na ye yango topesaka récapitulation na biso presque na suka ya émission na biso bafoto ezotambola mpo na libala ya Cardozo Mille Esprit na tonton Omar Kabongo tonton O bato ebele bazokanisa ke non eza penza libala ya solo babalani mituna bato baotuna ka ndenge bomesani na biso tozalaka awa mpona kopesa bino ba information moko ezalaka totalement et encore et surtout exact bandeko libala o bomona eza nango libala te eza libala ya théâtre donc eza film moko ya sika e okota kutukala mingi te yango nde tonton Omar Kabongo na Cardozo Mille Esprit Cornélie na biso en tout cas babalani na film wana yango ebele bato bazokanisa ke non eza libala te eza libala théâtre film wana pe ekozala film moko kitoko déjà tosi tomona ba extrait nango film moko kitoko makasi film moko ya bien pas possible bo sepela nango mingi makasi cher Bouchou cher abonné et cher connaissance tokomi vraiment na mwa suka ya émission na biso tokomi na biso na suka bino moko boyebi makambo ya kitoko eumelaka nango te donc oyo pe ya kitoko eumeli nango te bandeko tokomi na suka vraiment bosalaka partage botia ba j'aime na système ya oyo tolobaka chaque jour toko se makasi bye bye la famille et à la prochaine.